La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Il y a terminé à 5 000 à PCO. On est pesanga combo. Bazali bala patron. Pesanga combo. Pesanga combo, ya. Pesa témoignage. Soyez maman lifté. Pesanga combo, pesa pe témoignage. Mais belle vie bien que la patron a beniti. Yo singa na pesa. Ba benga ke la patron na ndenge ke ye na ndenge na yemoko andima na ye ke ba benga ke la patron. Ah d'accord, mais c'est mbongo te. C'est ça. Ah. O famille moko bazolia lipa na nguba. O famille moko bazolia lipa na nguba. Oh. Dai ba série mo ba Christian sur bazo benga ngapela patron. Tu vas retraiter ya gabi ba bien gabaza jalousie belle vie par rapport à propos. Par rapport à quoi? Tu mambali morote. Ngana moi ça ya pada. Tu mambali morote. Ngana moi ça ya pada. Te? OK. Bon jalousie par rapport à quoi? Tangana lelete. Tangana lelete. Oh. Na simba pe ki cité. Na kenda ko luka pe succès te kena duka succès mo boy po et loko bena ki luka loko mo be vendre langa. Maman livre kutu la patronne atona ba nana ta casa ba la patronne ba millionnaire na za jalouse na bangote na zakab jalouse a belle vie. Okenda banganga po boka la maladie tant que nzamba sa défendanga. Salut la famille, salut, bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso o bolandara Xile Boteloa TV. Mbote partout o bozali, mbote na bandako na bino, mbote esika nyonso oyo e zwami bino. Bandeko nanga naza sur boyoki mwa extrême kie o natieli bino eza vraiment makambo ebele o na kotiela bino na sima o tokoyoka pe tokolobela yango. Toyaka awa tolobelaka propos ya Gabi, tolobelaka vraiment mingi ya Gabi parmi ba comédiens, parmi ba collègues na bango, ba collègues de service et yana ba collègues na bango ebele o ba baye déjà ya Gabi, o bazo sepilation na ya Gabi te pourquoi ba propos na ye ezalaka kaka bien te. En tout cas, tout message o bandeko nanga bo partager ngo na posa message o comme la belle vie kandi. Ndeko nanga o koti na Xile Boteloa TV, s'il vous plaît, partagez émission au message au toye nango lelo. Toi na posa vraiment et comme la belle vie kandi. Donc partagez message au partout et comme la maman ya famille Libota. Alors ndeko nanga partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger pour toza vraiment na message moko et ça très important pour na maman na biso belle vie kandi pour trop c'est trop. Ndeko koti mbala liboso en tout cas au s'abonner tango s'abonner kobo sanate cliquez cloche ya notification. Ce que cliquez cloche ya notification et ko permettre yo prochainement tango to ba analyse na biso e komela yo esika nyonso oyo o kozala. Yangwana bomoni na chaîne na biso Xile Boteloa TV azala toujours na bizaleli ya roloba. Tango okoti tango s'abonner kobo sanate cliquez cloche ya notification. Na pesi mbote nanga na biso nyonso o bolandaka biso batu nyonso o bolingaka chaîne na biso batu nyonso o bolingaka vraiment musala na biso ekende liboso bambote na bino esika bozali nzamba lola a protéger pe abatela bino. Merci beaucoup na musala malamu o bosalaka na chaîne na biso, merci beaucoup na ba partage, merci na ba j'aime na bino, merci pe na ba commentaire na bino. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pe na maman na biso Yvonne, maman Yvonne Princesse Alegria. Ba bisous na wesi kozali mama moko ya motema malamu ya motema boto. Bisous na yo esika o zali. Bisous na Madeleine Akeita. Bisous na wesi kozali ba gros bisous. Nzambe a pambola yo. Bandeko tolobela likambu oyo eza likambu moko tolembi.
soto ekolobela likambo oyo eza likambo moko oyo tolembi yango bomoni mutu mosusu bootala ye bolobi te totika nanu silence botikeli silence mais balobi tout excès nuit nde balobaka vraiment tout excès molili donc tout excès nuit. Pourquoi ya Gabi soki ake na bémission nyonso oya Gabi akendaka azangisaka toujours te kotanga kombo ya Belleville. Etangeli kombo ya Belleville oya Gabi atangaka na bémission atangaka ngo vraiment o sentir na haine moko makasi na motema. Otanga kombo ya Belleville mais otanga ngo na haine mais tango otanga kombo Sila otanga ngo na kimia. Lelo tozana mwa ba message autopesa pour na Belleville Kandila patrona pour trop c'est trop oana ba fan oana bateau balingara yo alors babilo mususu il faut ko tiaka pe calme il faut ko tiaka vraiment calme na babilo ko ebele ndeti ya Gabi a mutu moko vraiment franchement Belleville Kandi ataya Gabi ana matanga ataya Gabi akweli problème ya Gabi a mutu moko Belleville a assistarate mo motema malamu pe ekotaka batu mabele mo motema malamu pe zara pe bien te wana na problème mutu te na motema mais o se retirer na mutu wana atoyoki azui matanga atoyoki azui problème wana problème na ete na motema mais se retirer ko tala ete ko luka ete ko benga ete ko sala pe loko mo pona ete. Pourquoi na memi bino na anglais wana parce que Gabriel a utakoza na matanga ya Gabi a utako bungisa grand frère na ye propre tanga bungisa ki grand frère na ye mbongo o Belleville apesa ka na contribution yango de changer ka ye maloba ya Gabi alekaka na TV ya Gabi alobaka na osoba mbongo ba comédien nyonso te sauf ya Belleville bopianga ba mbongo na bino te sauf mbongo ya Belleville na ziongo na nko Belleville za ndeko na nga Belleville za mutu na nga tokoka bona maloba na nyonso ya Gabi abimisaki pour amonaki mbongo pour a recevoir ki contribution la part à Belleville quand bandeko ba audio ebele na otiela bino boyo kake mutu moko boye alobaka mamba Belleville na haine na motema mukoni ba comédien boyo kana tong na yaka oloba na bino ke affaire à Belleville na Sila e na batu o bazara na kati wana e na batu o bayaka pena ko kabola e ana batu o pena do baloba toto mona Sila plibie ba Belleville mais e boti problème et comme yo balingi ba pirater chaîne o bali basabe mais ça Sila e moko plibie ki ba Belleville a plibie ba ninga ne pour luka réconciliation a plibie ba ninga ne pour luka paix pour luka kimia a commis to tombola musala na to tombola cinéma congolais et ça geste moka malamu o tina lole ndima maki. Mais à cause de vous, bateau vous entouré na Sila. Bobenga ya longola poste wana ba longola poste wana après quelque temps bokomi balinga ki ba pirater chaîne. Muto olinga pirater chaîne okota ka photo ya Belleville Irsil Pechanga dina na Duche Kapanga na Pape Lombe. Bandeko boluka kimia na bandeko na bino ba congolais. Ba mama top bazalaka na Belleville ba 1050 bazalaka na Belleville mukoni boyoka pena mama top asala émission ba chrétien Sila tango leka osala émission nasi bosola ka déjà na ba journaliste loba na ye ke kotuna ka mamba Belleville te loba na ye kotuna ka mamba Belleville te. Pourtant on ngosa l'émission na mutu opesi ba condition na yo osa l'émission na nga problème te mais condition na ngeza boye ko tuna nga kombo mutu boye te pour que créer problème te ko tuna nga kombo mutu boye et ça la rabino ndenge nini ka tango émission créer Belleville o créer problème to fingi Belleville lobili kamba Belleville to émission lobili kamba Sila et ça la rabino ndenge nini. Ya Gabi jamais ça l'émission sans kakota. So koti komba Belleville ten émission no état de ma tête ndengeni. Peut-être ya Gabi so koti komba ya Belleville ten émission kota le maté. Donc pour ya Gabi atala mana émission
il faut kotsaka kombo Belleville Kandi. Belleville Kandi a kabelo $5,000 na relation ni. Na relation nini? Comédien na ba comédien ni opio $5,000. Na relation nini? Bino nyonso bo ba to génération moko. Bino nyonso bo banda musala kala. Yaga bipa kokai ko se lokwa Belleville Kandi. Yaga bipa kokai ko se lokwa Sila Bisalu. Siko yo linga Belleville yo peso $5,000. Belleville za maman Olive. Est-ce que si les sacs à Bella au $5,000? À l'occasion de rien, car on peut $5,000, comédien juste $5,000 à Pessio. Tant que y a mon copie comédien au bunda pour na vie naïe. Ya gabi o kota ki penza na famille Belleville Kandi. Au contrôle monique ba ola na mapa na nguba. C'est méchant. Et le kobo créé rapport na Belleville na sila eza méchanceté. C'est méchant. Ngana lo bango o préféré sila zala nona ngambo sila zala l'aise. O préféré Belleville zala nona ngambo Belleville zala l'aise. Mais botika kokotisa ba confusion ya kofinga. Botika kokotisa ba confusion ya kofinga ka baninga. Ya otanga ka ba kombo baninga na be mission. Ya ozwa kata ya kotanga ba kombo bandi kotanga kombo muto lobi oye o tangi kombo na yo lobi eza kitoko te. Bozo pesa baninga pasi na mona mitema. Bozo zokisa mitema baninga, bozo bebisa mitema baninga. Mutulo kwa Belleville Kandi o asungara ya Gabi so akwedi likam na 14h tito koma 18h Belleville Kandi fois kenda ke sungai ya Gabi so akwedi likam na 18h tito koma 23h Belleville Kandi fois kendi mais za motema malamu na ndekwango zala motema malamu na ndekwango olingaka ete esi eyebana vanda kimia tiko sala be mission pour na ko prouvango tiko sala be mission ka po batu batala il faut na chrétien Belleville po batu batala il faut na non kitoko te Bo créer ba polémique binomoko. Bozo créer ba polémique qui toko mingi te. Et à malamu te. Chroniqueur to journaliste aroyaka bandi ko pozo ba question aibi ke ya Gabi poto beta na dio bien poto tout na bordir il faut to tanga kombo ya nanyo ya Belleville ya Gabi ke plus loin ngana simba kisite et bongo Belleville a simba kisi mais ce qui Belleville a simba kisi c'est que s'il a pas simba kisi pour le Congo to lo bagaso mutasali succès comme aka succès na eza kisi. So Belleville a simba kisi. Si réellement Belleville a kisi, c'est que si la paix a kisi. Pour si la Belleville nde ba na succès. So que Belleville a kenda pa mama sokolanga. C'est que si la paix a kenda et pas mama sokolanga. Pour Belleville a succès, si la paix a succès. Ya Gabi a kosa na émission bien mais so ba komika na partie Belleville bomona lokwa mutu ba tubie tonga akoma lokwa mutu moko donc ba tubie tonga moko boya bandaka ba bisi pena ba tubie tonga twan loba akoma ko loba lokwa mutu ba tubie tonga e a kitoko te si Belleville ande kona oti Likola théâtre, likola ba ena théâtre.
bato babengaka ye la patrona bayebi aza la patrona mpo ana société ya Gabi oa la patrona te mpo oa na société te babelvi baba la patrona basila bisalu baba la patrona badina na baba la patrona bana ba société na bango ba chaîne na bango YouTube o bakotiaka ba théâtre bana bato bafutaka baba la patrona. Alors ya Gabi mukolo po bando kota ba théâtre na chaîne na yo okomi ko futa pe bato yo pe carrément okomi la patrona pour o futa bato oza patronne na yete monsieur ya Gabi a comprendre le mot la patrona wana bien te oza patronne Belleville aza patronne yo ba bien que la patrona aza boss na compagnie na ye na Belard TV na Belard production yende chef yenda futaka yenda futaka ya Gabi ona chaîne na yo lelo so komi ko futa bato komi ko futa bato ba yo sala théâtre ba lekisa ba théâtre kuna okomi ko futa ta ba chronique atase ozana journaliste moko o futa ya Gabi yeba ke yo poza patron oza boss po futa journaliste longola en na Belleville Kanzi et qui to côté wana ya lisu vérité te mo mona boya bo commenter babakuku bozo ya bozo commenter to yeba ki ka Belleville simba kisi ala kisi bino ba griri yango kisi yango o simba est-ce que bo coach na chama ne bo moni pasa bomba bo moni biloko ba pese ya simba tanga zaki non eloko to sa ba théâtre mboka ola ta kitoko te kisi mona na kite lelo nde nzamba futi do bino nde boza wana baya Gabi onde bonda do baya Gabi boye bino siko kisi ezate po boke liboso te do fallait ka osimba kisi po ke liboso to ba ke badina na ba nani ba Jérémy Chabani bango nyoso ba simbi kisi même ba Kevin Sidney nde ba théâtre etalima ba simbi kisi. Il faut apprendre comment respecter les gens. Il faut respecter les gens. Il faut se respecter, se respecter. Eza kito côté boye. Et à kito côté, bon poso question mo pona ndekono o bandi ko décortiquer loko lala na chambre Belleville bien te. O lala na chambre muninga te. Oyebi via muninga te. Bokutana na théâtre. Bokutana na théâtre malembe muninga nzamba opambola o mata. Après ye asimba kisi ngana asimba kisi te yo moninga na simba kisi yo do po muto avancer na vie po muto koma moi koma star makasi na po muto chaîne comme otali mais il faut ka simba kisi e kisi te savoir faire babanda musala kala yango mo lelo ba comédie belé ba limita misala na bango pourquoi baza ba trop pour bomona ba Nomi Ngolela ok na Belleville au sala théâtre or ya koto na famille Bota asali akike koto na SB asali théâtre pourquoi balinga ba polémique te bo marka bongo ba nani ba Pierrot Ndombasi baza netre ba o tourner baza netre bazo tourner mais bino bolinga qui sont pour qui sont contre yango succès zo lata bino nzoto te yango succès boya bino nzoto succès boya bino nzoto po mutu boye mo abenga oza oza semer de trouble mutu mo abenga on a chaîne ne ezate po semer de trouble o créer problème mais ya Gabi a joué kana Belleville a joué kana Belard a joué kana Belard ene kota po jouer mbala moko Belleville benga muta ko benga wa bengi yo azela suti rôle no ezala po benga o mais ya Gabi alinga ba benga ka régulièrement Belleville awa na mama Olivia Gabi azaki ka ekezongi ko kangama na ye po ye mtabando sa ba liste bobosa na kabolamu te tango tanga ba nombre de fois mabe muninga salio zonga sima raisonner bolamu souvent peuple congolais tobosa na kabolamu avant muta ko solo ba bolamu ebele metanga solo ka mabe moko zi bolamu nyoso kunzi yango mabendo tomboli ya kitoko te
si la na Belleville baba ndeko baba ndeko ba comédien ba otika la kindeko na ki comédie na bango ba otika la kindeko na ki théâtre o ba salaka ata lelo boyoka nyezate mais lobi kuna boyoka nyozalaka Belleville ata bokiti bomati message na biso za pona mama Belleville Kandi Belleville Kandi Poutine la patrona mi benda epa ya Gabi ambu mama be ya Gabi po sala mutu mabe eza facile na ba propos ya Gabi bimisa na internet po sala Belleville mabe eza facile. Alors Belleville Kandi lelo ata ya Gabi na problème lelo ata ya Gabi azui likambo ko kende te un train point barre po mutu amona na lingi yo te alaksango pena na public ka lingi yo te a quoi bon ya yo kolinga ye mutu alaksa na public ka linga yo te a quoi bon ya yo kokangama na ye a quoi bon ya yo kozala pembeni na ye a quoi bon ya yo kobenga ye na bateatre ya yo kosoutenir ye tanga na problème non tanga olinga yo te mbongo na yo mpe alinga yango te mutu oka yo moko nga na linga paada te Nozambanda na nga na linga paada te nga naza lesbienne te siko ka ye moko Belleville papa da alinga lesbienne ka ye moko sko bo treta ka ye nani botsaka ndeti na kani nto na ranger nini poso bo tanga ba lesbienne botangi kombo na ye so bo tanga bato abala mobala bato botangi kombo na sko aza deux fois to se soutenir congolais to se soutenir te to ke liboso te to se soutenir pour que to kende liboso congolais se soutenir pour que to kende liboso babiloko ezo zongsa cinéma congolais sima et ba haine to chomona émission mo ya Gabi asaleli sou Jérémy Chabani finalement ya Gabi obebana na combien de personnes Doya Gabi soka muta komi na succès na fo salo passe ki to côté ya na biso et ya ki to côté mutu mara pekso ko coach ba théâtre c'était le ya Gabi so be coach théâtre o ba tu pe ba ya ba sa na chaîne no o talema eza vraiment ki to côté ndeko nanga o kutani na émission o na tele bino audio ya suka toyoka après to panza na biso alors yo o kutani na émission o s'il vous plaît ndeko zoata ko partager yango na pardon partout partager yango na Facebook partager yango na WhatsApp partager tindela bandeko lien zo vraiment tant ko partager partout toyoka na no message ya Gabi en tout cas et c'est pel si batute pour muto sepela na ba propos to pe muto sepela na makambo ya Gabi alobi fazaka muto alinga Belleville te fazaka muto pena ina théâtre muto pena linga avancement théâtre te ndor sepela na makambo ya Gabi alobi bande onanga botela nga ba j'aime vimba tela nga commentaire à bien partager partout quand de no tsholoba so ezambala no ya liboso au continent irsi botela TV en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner donc abonnez-vous commentez likez partagez ma vidéo na biso alors tango s'abonner ko bossa na te cliquer cloche ya notification donc ceux qui s'abonner kende place ba komi notification ka place ba tiengonga wana ya mukie au cliquer cloche ya notification alors prochainement tant que tu ba analyse et comme le directement partout oyo kozala car ndeba lo ba na système a bien ya aimons nous vivants alors partagez nzambe ako pambola yo na asir ngana bio tokutani à la prochaine occasion ce qui est soazongite na otela bino audio ya suka to ka maloba ya Gabi to ka audio ya suka e ozala malamu mingi to ka audio wana elongo na bino nyoso elongo na ngai moko to ka ensemble e ozala malamu mingi partager ka ndenge zala donc partager nzambe ako pambola yo alors tolanda bye. Ta théâtre ni ayo bimisolo $5,000 à pesio. On est pesanga kombo. Bazali bala patron. Pesanga kombo. To ka bato benga bato bala. Pesanga kombo ya. Pesa sa témoignage. So e mamo livre. Pesanga kombo, pesa pe témoignage. Mais Belleville benga la patron na biniti. Yo singa na pesa. Ba benga ke la patron na ndenge ke ye na ndenge na ye moko andima na ye ko ba benga ke la patron. Ah d'accord mais c'est mbongo te. C'est ça. Ah. O famille moko bazolia lipa na nguba. O famille moko bazolia lipa na nguba. Oh. Ba série mo ba Christian sur bazo benga ngapela patron. Tu vas traiter ya Gabi Gabaza jalousie Belleville par rapport à propos. Par rapport à quoi? Tu mambali morote. Ngana moi ça ya pada.
to mambali moko te ngana mwasa ya bada te OK. Bon jalousie yango par rapport à quoi? Tanga na lele te. Tanga na lele te. Oh. Na simba pe kisi te. Na kenda ko luka pe succès te kena duka succès mo boy po et loko bena ki luka loko mo be vandelanga. Maman livre kutu la patronne atona ba nana ta casa ba la patronne ba millionnaire na za jalouse na bango te na zakab jalouse a Bellevue. Okenda banganga po boka la maladie tant que nzamba sa défendanga. Gabi sur ba tout à l'heure ayo za na honnête mais na tala ko na mission mo ba ki obi na combien bako. Oh. Parce que vous en êtes tous à Bakou, tous au comprendre. Té, mais on peut pas balingi ngana balingi bongo ngas kuna sa. Na bana wanga na kati mkoloni. Gas fi na zali peka na sali peka mutu. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.